Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Et puis mon talent kaka o eza pour avantage surtout biso ba artiste tout ça bon comme ça tout ça les gens ça la boyer et am ça la mutu oko craquer inspiration les oya na mbala moko to travailler cerveau na yo na yete so na ko lo bandeni biki na yo be bandeni ngo se ke bato belé o ba jouer ba tsa bon peso na ba fiche nde na yo kaki ndeme ba ko senga pe ba makambo belé mais le quoi to mona ke am ça la ngo tozo bunda kaka yango mole mso sala aka na sali na makaka ata oyo kotikala ata so balusi yango na ndenge nini ata so bagumbi yango ata ba changer titre ata ba komisa ndenge nini nga esi déjà ndeko na sala ke musala kokoma da baba muto na mimi da mutu na leta to pe na justice abomi ata bango bakonzi ba lobango c'est-à-dire que pona nga na lobaka ese comme dans na leta to ça ce qu'on to taka leta ndo kata makamuti po soki komelo na leta te bakokai kobenga baprésident na biso bavandisi bango bakambi na biso po tozala na bango bato théâtre na biso bakambi bamikonzi bavandisi bango bateyi bango boyokana ubie ezongisa boye ubie bakisele mbongo ubie ozongisa boye sikoyo lokola déjà comme na maboko ya justice ya l'état donc ekomika biso nyonso tokomika misu efungwami tozotalaka l'état ndenge omema likambo ndenge okata likambo. Exemple TV kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV kitoko, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à ma fanatique au Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'attend au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préférée na changer comme Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barési Baza TV. Bon ça na RRT. Barési Baza TV, bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la Katia. Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopo qui sango. Partagez sango. Yopo qui sango partagez sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre. Ba tutu botala SB TV. Ba tutu botala Bellevue TV. Ba tutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Ba chaîne tout est diffuseur ba théâtre. Ba Leke TV. Ba tutu o ba diffuseur ba théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ya Barési Baza TV. Ya Sika Eye. Barési Baza TV, l'excellence c'est nous.
Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barésie Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barésie Baza TV. Bye bye. Tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Je suis Barésie Baza, monsieur le journaliste. Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention. 24 000 abonnés, continuez de nous faire confiance pour s'abonner très massivement ici pour être toujours très bien informé, puis avoir les actualités bien traitées puis bien diffusées. Grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour appeler ce souffle de vie aux alisus Suana Liboso Nabino. Grand merci Nadji, Mister Billy, Liwaza, ma caméra pour balancer les belles images. Et puis Yannick Chambabo Samboka, patron Bogo, c'est pas parce que tu as l'argent, mais c'est parce que tu as un bon cœur. Motier Maya Clarus, ce gars en moment social, je résine à la merveille, moi, la mamie. Jules Monapotu Yegeto Kamazi depuis Montréal. Il ne faut pas penser à Malik Arafat Malik, Willy Claude Djama prêtre, Monica Makamofi de disque Bébé Seigneur, Maman la Kenaya et puis Primaël. Je suis avec cette grande actrice de notre pays, Obolingara Mingi, Darling Palata, Maman Gaou Gaou, Darling Bachalet, Bacouleur, Sensation. Je sais que n'a pas parlé à Boyoki Darling Bobois qui bat télécommande pour fan pour Bolingara Makasi. Azar parmi les actrices très talentueuses, un talent ébélé, l'autre préféré il sur par rapport donc faut rater Yambaye. A dit ça d'accord on a fait la mission pour que maman star na bango. Bonjour et bienvenue Darling Palata. Oui, bonjour Barésie. En tout cas, c'est peli pour les canards. Exemple. Aïe aïe aïe. Les anda malgré na zoom retard les canards. Sans mot. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Ouais. Mais n'a vu qu'on disait c'est fou. Voilà. Un mot gentil, pas fanatique na onde ba monio boy. Ma mega ou na bango donc bazay on se pela oui ça va on est nous besoin de quoi telle émission. Na lela bino makasi ba fanatique na nga boyebi. Boyebi ndé na zala na bino même moral donc na bi ke bino pi bolingara. Darling Nabino et Kaoukawe Goubé et tout Lumba. Mais vu que Bolingara Makasi, Makasi, on est toujours ensemble. Donc on est là. On est là. Comment on est Gaou Gaou, Bakomboana, Batebele, les gens fanatiques, moi, Rabi, Darling n'a se plané parce qu'il y a un qui bon moi, si on sentit que moi, si penda avec grand F, na qui féminité, on a senti qu'il y a une sensation. Aux gens, ils ont surnom sur briquet, na, puis ça, Toyomora, Nemtoya. Tout d'abord, moi si famille ça na place né qui moi si. OK. Moi ça repose à la local la mobilité. Parce que né tous abota parité za nango et comment. Mais tous a ba limite. Voilà. Et ça les comme ça pena que mobile au sala mais moi so ko sala moté. Voilà. Et donc yango moni Darling azana ki bon moi si trop parce que na kola moi si na kotika la moi si. Jamais on comme oh mutu songo jamais. Et gaou gaou na meka qui un peu aux zones sabande qu'on a biso na Équateur mambenga. C'est-à-dire que maman nga za mbunza. Maman nga pena mbunza ndeko ya Natasha Limbaya na Londres. Moi si mbunza. Donc biso ce qu'on a bangala et ça mingi mangala pena o ya makasi wana. Et o ka pena bou bang bang bou. Donc so ka pena ba ata combo zo ka mudumsu combo moko boye na yo moko zo ko prononcer te. Mbanga passe donc tous en ba langue moko ba lingala moko boyon na ba lingala to ba na chasse za lingala moko vraiment ya lokuta lingala moko mélanger c'est ça parce que lingala ya solo so ya ba lingala oyo uti na Équateur oyo ka pena so ba bino lingala o sentir pena que oui o pena lingala mbumba mbu donc so sentir que donc bato o ba yebi nde ba kota ba se retrouver pena ba nde ko so on banda ko jouer ba pesa ko rôle mo ya kibangala bongo to yo moka ndongo joano kana ba pièce obi bona kende pena na nga gaou gaou mikolo non nga moka inspiration ouais parce que on peut ça nga pièce te na jouer ngala ou comment donc ezaka ba inspiration de et ça là que non Darling a beta ba biloko ni wana kota ma ba innovation yango moni ke na kota ba innovation wana na bitena so non ba non na beaucoup voilà moi mangala jeune fille mo boye ya bien kitoko ya shrink a olo parce que ba mangala mo boye po mingi le komaka so ba peso même to comment on a il faut que ça français c'est comme si to comment va complexer on a mutu mo a changer na ton alors barané na ton mususu mais
autant batie sur scène comme na ba français mon boye OK ba français na air moi sopa biso moi sopa so pour batala so fan na biso ba vandi na mboka au français so ba lokwa mai bazaka na bezo bayoka ba mangala wana pena to musu bana o bomba boti kuna ba yebi ba lingala vraiment ti mais to bo yoka ba mangala wa mama gau ça signifie quoi maman net na bi mwana mo ya mki pas na bango ayebisa mama bango abi moi je suis gau il faut m'appeler gau ba benga ngapenza maman bon sona bi darling balingate na bwaka ye na cité kombo na ye abi darling au moins na nga awa kombo na ekomaka gau même na classe moi je suis gau donc on doit comprendre que na bana mike ba sepeli nango pesa ngo bêtise te et là on éviter ça bêtise donc bana ba sepeli na ba parents bandimi yango yango monique ezo place et vanda voilà, ils ont placé Fanda, clin d'œil spécial à Alain Kambaji même. Mais Darling, vous mettez dans mon salon, combien de temps de carrière déjà? En tout cas, na oumeli. Darling, ben na oumeli na msopo, baro ba yebi na bana na zana omwana mukie penza nzoto mukie. Oui. Na bana bana zana nzoto mukie mwana mukie. Donc malembe nazo continuer pour ça musala oyo na nzima na vie. Ya musala na nzima na vie donc na linga musala o makasi na benga ngo pena ko papa na ngapi mama na nga. Musala oyo na sala na ngo ba jeter. Neti ba film suba ya ko anga mona ngati ya sa distraction. Na kimi na makela bana ndako. Ana kimi na ngabo misala na sali bo menga penza o ezaka musala na nga ngo monike. Tana nga nyonso na zaka ifona vanda kimia. Na s'inspirer na ibaki non sabu idée mo weli na sabu na zo sabu et on mona ngana za mono eza musala na mais on met vraiment mais baton embelé pe au super baton embelé pour les locaux comme Darling Palata lelo très connu beaucoup aimé hein au souffrir pe hein pour que comme lelo Darling à lelo en tout cas pour souffrir c'est trop dur. Pourquoi? Parce que mutu na mutazaka étoile na ye. Mutu na mutazaka étoile na mutu muso ayeka ne sika ka lelo mbala moko apafuki. Voilà. Mutu muso faut zoe ba mbula, ba moi, aluka ba mezi ba méthode ni atambola mutu na sema kolikolo, alala na mondengba, akatsa gbagba. Pourquoi ba yeba ye mais ngana sana ngoti. Ngana yamba na moko na filme o na joie liboso. Kia nzonzi na liboso nga ngwana. Ezaka nzonzi ya arme lourde. Il y a fiot mutu a dirigé kango donc kia nazara mwana ya président Mundweri père son âme donc quand on joue en gros bato ba sepela nanga à l'époque ezaka pour mutu azwa numéro na yo mutu apota azwa numéro no il faut contacter numéro batie na film banda contacter mingi ya fiot donc au mona ke bato ba sepela na ngai bato bandima mutu musuku tatindela ngambo wa téléphone pour à l'époque nous appelons un téléphone penate ou na ba téléphone ngo ekata etsala ezo saboy mutu mo atindela ngapela mbongo wa téléphone ozomona c'est-à-dire que premier film na ngaka kana ndimama donc na ko kota na les amis premier film na les amis ndimama na niveau des gars na jouera ka tableau moko na film mama 6K na jouer ka tableau moko na jouer policière na taka teni bilamba na yaka na ko bilambe belé na jouer na ngoti major biso ngo jouer teni na teni na lata teni na jouer tableau moko na biso kaka na teni wana ozomona kata ko senga na CD ba commentaire à YouTube te senga na CD po mutazo efa le lisansinga na biso yango sara ke major ko benga nga sortir la deuxième film po tellement zoka ba pelle que policière wana boyna ndesi ko mona ke na isko ko beta suki ndoki ya deuxième film za ka pena munduki donc na beta ngo boyi Amati. Voilà. Et les lots Darling Palata. Yo mo aba pesa ko ba rôle ming. Ba rôle no o yo mo ko sepela na ngozaka très posé et za ba rôle ni. Ba rôle na linga ming. Non na sana rôle na na boya raté. Mais souvent za kana musu na linga ming na je moi si alibala. OK. Et là je moi ça alibala bien maman mo bina azana bana ni na ndako. Neti mona mo mutu passe le quoi baby la donza. Mona mo mutu passe siko na zo linga neti na vendre leta siko ngangola mutu boye. Na zo kana vendre moi mona na mo mukuse le quoi la donza. Mo ka zo akima boye azonga boye mangala pe wapi ye mwana ngo. Yango siko na linga ba rola bongo.
donc et ça la m'a bien mais rôle nous c'est un rôle n'a pas beau monter voilà rôle nous c'est un rôle mais les lots Darling par là tu as dit que pour pas mon Darling et ben nous avons un film à Top Vision un film à chaîne sous pendant pour mon out avantage à contrat on a des avantages à contrat donc non côté avantage beaucoup plus c'est acquis pour botter comme makasi tu es allé et ben d'après quoi aider bino quelque part en tout cas contrat auto zaï na mona boss nanga il faut va ma Top Vision ils ont contrat moko ils ont un avantage ils ont vraiment un avantage belé parce que à travers un contrat là il va leur foutre la manda il va leur foutre la manda pour moi bon me kepe na route quand on a beaucoup na style ba la tassa ka loso malgré ba ndeko na ba se belé ba même minzemba ma musique mama likelemba motema tous pepele ya betolo azali sa ngate donc il pena za so ba même minzemba so ba vani ka Darling leka kuna place so ka masango seteli leka kene ko zwa leka mbangu na kei azali sa ngate ba se belé ba mais contrat peut venir au vraiment en tout cas dans mon cas on a bien par rapport tout ça qui n'a nous comment on a tout vu ça dans biso et puis tout ça qui vandi na yo ba bengi o tourner net de lo ça ba batun sous le lo ba ça la boy on ta rôle oui ba ça la boy on a que on préfère y à jouer nos fêlés au foot était mais visibilité kaka au moins ce qu'on place ma bé à musalango ezo komina place musala ezo si la valeur yo moko pe artiste aussi la valeur c'est à dire que bengi kaka tsanga kaka te oki ka mninga sa film obi ano lisina tsanga ko na jouer ata ngamo no foot transport na ngamo robo mais na contrat na biki na line na pongi na jouer te na biki na fin du mois otangela nga et ça déjà avantage pour mbisa nda côté maïtole et puis mutala na kaka o eza pour avantage na surtout biso artiste tout ça bon comme ça tout ça les gens ça la boyer ya musala mutu oko craquer inspiration les oya na mbala moko dozo travailler cerveau na yo na invité sur na rolo bandeni ko le quand même ordinateur vraiment il faut ce qu'on a sur la mbano siko na moment on a moni qui était contrat na ngasi ko na arrêté na renouveler c'était parce que tout ça qui après 6 mois on renouveler après 6 mois on renouveler ce que lingi voilà pour ezaki armete boss pas simbele mutu film buteke oza volontairement dans ce rôle lingi peut-être soko lingi no ko renouveler après 6 mois on arrêté na yo c'est makam na yo nga Darling ton na mona ke na zaina na zaina on a besoin contrat na zaki ko renouveler mais ton na mona ke na comme si on a besoin de ça makam na mususu mais dans ça théâtre mais en dehors théâtre na ça pas makam mususu na ko sala boina bo yo na mona ke te boss na son na papa na boss que papa ne za boina arrêter na renouveler mais na ça moi na Top Vision on tourner ba film na Top Vision entre tapé non tourner ko non ça ba film pesa nda kunanga entre temps na ça pe na opportunité on tourner pe na ba ninga mususu na ba site ba ninga parce que ba site mieux banda obenga benga yo oui ba so ba benga osko ba contrat e ba mo ba ça moi passer banda tuna nga ba ninga ba benga nga Darling deni yo ça na contrat et là ça va vraiment passe mais siko na commis off et puis na za boye donc chose grave kaka tangu na ebi kote avant qu'on a les émissions les kedi à l'équitu na ebité ba ndeko musuku de ba benga na ebité so ka isa ngona na ebité do ba ndeko de na toujours boye na toujours be ngamo na oseka kanga abi anzande en tout cas musala oyo ezaka musala nga donc na bona na programme mo za plein vraiment semaine oyo mo bimba semaine to banda donc donc bande bonyo sur ba site wana donc o ba mankaki yo ba zolo kayo donc ezaka bongo bande bonyo ba zai vraiment besoin na nga na poster pe na ba site na bango na tsamwa linzaka bona buye ndeka ezala donc bo muna nga kala te na ba chaîne belé pour chaîne muke ezala ati voilà chaîne nyonso eloko nyonso bandaka na 1 pour comme na 10 voilà donc Darling azana ewana pona mutu nyonso na tourner nanga pona za artiste na libre ya ko sala ona lingi ya ko tourner parce na lingi mais avec respect c'est-à-dire que tant on a il faut évacuer Darling aza maman ya bana
Darling azara il faut zo cacher na ye normalement parce qu'il faut na zo cacher na na tout non fait il ka voir cacher na zo cacher donc na tiki bana ndak bana ngamba mela miliki makasi ba les alos ba frites dada on va aller faire les shopping bon ça shopping na makasi aussi 4 ans eh bundi wana photocopie nanga na bisayo soka la muki dada pour venir dada achète nous les dolés non ma chérie on a dit qu'on flatter c'est comme ça qui n'a qu'un air au sam sala et au fait vraiment bana ba oliate na zone ndako ko motana na bana simbate ok tango bengi darling yeba ke na bonsele moi eloko ne moko boya bien pour que tango ozonga ou ça to ke soni tout na nga mono so cacher na nga donc c'est ça magana ko bon na TVT mais ndeko tango bengi nga ko kasa te pete na ko peso mutu ya pona bi da ke théâtre ngo asone e koma mais tango ya yeba ke na za la l'aise na zonga pe bana nga pe bazota mo eloko et ça bien ba difficulté ni lokuta na parce que ça la pe ba film ya yo écrit par yo pour diriger pe batou ba difficulté ni beaucoup na ngo ya pour diriger batou na batou parce que des fois mon yo ba diriger yo mais yo comme na moment mo yo pour ça les films au diriger batou ba difficulté mingi za komona makelele neti nga na mona mingi za ka ba makelele ça dit que ba artiste ne ba za so ba kutani ka ma solo attention ba makelele les okota na film nini n'importe quoi ba ta photo surtout papa ibutu diki na nga moko darling pala ta sanga lingwele nini na no ba te bwena boy ozomona donc ils ont lié en gonga film fait que si la tournage fait que 16h tournage que ti ba 18h 19h et puis ba difficulté ko ta ngamba banda on a ndako mutu wa boy net na ndeto to le kana moment pandémie au tout ça il faut tourner mais sur la télévision film est déjà qu'il faut tourner mais banda ko ba bazo boya to tourner li banda to tourner ndeni c'est ça to so obligé to tourner banda ko ba tourner pour ralentir ba tournage et on mona ki kele mususu zakika par rapport à c'est ça aussi comment tu vas ba ko bungi ozomona na tête zakika par rapport ya ba difficulté oyo ya ba pandémie dia que changer mo ba structure et bien voilà mais c'est quoi ça va mais par rapport à ba rumeur mo ba bio darling yo dans ton vision comment le roi était endroit yo pour le roi ça va te belé est-ce que ça va vrai tout en cas le lever la beaucoup tonga et tout darling na to vision daki et endroit te ba kosi ba endroit bazalaki nga darling na kuti to vision ezali nga na ko me endroit ndeni nga mtu na ye na ngako ya soki nga mna zaki tango masole bandaki wana na ko bibenga e endroit eza musale eza société na ko bateli eza nga na e endroit na ndeni non na zaki mwana ya musala na kati ya top vision ça dit que na yebi valeur na nga ya ki artiste voilà na yebi ke valeur na ngeza boye muninga so ngo sala nga boye no linga to potanga po naza responsable. Tu vois, naza responsable. Non, lingato potanga, ton on a répliqué les musulmans que ya sali boye pas et endroit. Non. Naza ki mungamba. Ngana na mungamba. Na mungamba pona ba fan na ngai, parce que non que ensemble ça qui toko pour sepela, lobi sous bois rosé moi, ozo ba quand les boussala, ozo rosé, darling ba félicitations, darling buena ça la bien. Voilà, veuillez m'excuser, donc comprenez comme ça, tout est vous dérangera. Mais sinon le lot va sur la commune na TV. Est-ce que tout le monde a darling par la activité? Na ça le projet. En tout cas, naza na mona nté, naza na crédité parce que ko ça la chaîne, ko ça la carte parce que songolo salaki. Voilà. Nga pena ça parce que comme bongo. Et comme on dit il y a des défis. Biso les autres artistes c'est surtout qu'il a likam. Donc YouTube ezala nango. Sukota moment nga kinga na sali ya nga la samani ke yende nga pena usala. Okuna nga pena usala. Okuna nga pena usala. Moi darling naza prête. Na ko sana nga chaîne té. Po naza na nga na pona ko sala na ba site ba ninga. Moi muke na nga on ko sala chaîne ngo na bana ko tuna kana bana ko zonga boy na zonga boy na futa boy. C'est même na poko la tabana ngate na futa ngata classe. Na futa ngata classe batanga po héritage de ko tangisa bana ezate. Na tangisa bana bana mukie o nzamba pesinga bana makitoko na tangisa moleke na bana kubunda bisusu na luga ko tourner film na luga ko zonga saboy na luga ko eloko boy ngamoko ko liboko moko. Osoma ke na obiboma. Komoni ba ninga mususu afungola chaîne azo tourner te. Chaîne etikala ka evanda ka wana o azaka na chaîne.
Ok, tant que vous avez la chaîne, vous avez toujours la news, vous avez toujours côté saka, vous avez la vitesse. Mais ça ralentir ma solo et là. On n'y a pas à obimisa, donc on a aussi comme la sentimenté. On a la chaîne. De bonnes relations, on a déjà un contrat avant vous. On a déjà un contrat avant vous. Tout ça, ma relation bien. Ok. Tout ça, vraiment, ma relation bien, ma déconnance. D'ailleurs, on a théâtre, dans un ranking, dans un rang de l'homme. Sauf que comme nous sommes comme on a ma bête, comme sous darling, pour moi, la ligne, on a tout battu. Eh, au moment la darling, la vérité, belle. Darling, pour la ligne, on a battu la ligne, tout battu. On a peine à sauter au vandi boy. Moutou, son la zate, montant à combo, là, on loba. Maman, comme baïbi. Maman, comme baïbi, baraï sur boule, baïbi, adaï, l'on va baïbi. Na linga kana mataka na pia tena bana mibali donc on appelle cet exemple ba mibali ba yebi pour son minute en kama ndeko basi ba bakete ba basi ba côté là donc ba yebi que darling alinga te so mutu kinga na zate soka utani kombo na ina okata no ba mama tika oza songi pourtant yo kaka muto bandi makomba mutu oko mema oke ko yebi so changer version kinga na darling oui naloba na ngango nga na loba ozwinga mabe etali yo il suffit na loba pour son ngana na problème na yo na loba nga banga na ngamu te na banga nzambe mais na respecter ka mutu nyonso mukolo mwana mukie na respecter ka sona na kamno na koya na édition ndeko osala bo kwa table soki yo kotika na likundu na vimbi eko parce que la va yo nga na sukuna il suffit na lobi moto apesa o yo zo comme modèle les en na théâtre basé basé belé ba copine na ngana banda ko tala ba on théâtre na so envier ba ngombe bakata ba via queen non tala ba ngomba ba camarade na nga ba Gabriel non tala ba ngombe sepela non tala ba ngombe sepela le to comme to bete sika moko on na ya beti ba nga beti bo to je ba camarade to je ba mbanda to je ba ndeko et ça nga bien makasi po ngana tala ba ngona sepela basé belé ba Thérèse ba momi ba nani na tala mafa donc na tala bango na ko boya ngoti na tala bango à travers bango na ko pe poso sala musalo na ba film na ko sala mingi ozozo pe mo bana musupo kota bana ya genre le roi battement a dans la visibilité mais na ba film ya darling pe oui na kota pe ba te belé o za visibilité te a sepeli a nazuka na glissette moi rôle mo boye et a kota ka po musala o soza égoïste o kwa penser te voilà sala o ko sala ngo yo mote lo ti lobi faut ko jouer na baninga o mato kita o ko banda film te banda premier épisode ti 8e épisode kaka yo moko bubu ya bangana nga au salamouti donc il faut tourner na balle et puis nga pe kande na ya kande ba yambanga na uzaka apprenti na utana ndako na biso ezande mo mutu musupa ko uta pa na bango na zwe na glissé ye moi e banera ko memela rôle na e pour que e fondé ma solo voilà c'est ça et solo à garde non et que là boma groupe na boma groupe te groupe ezali sauf que tozo répéter garde nord to répéter mais ba film ana so na ta komba garde nord on a tapé mon artiste à Gare du Nord. D'abord, quand mon pote a un zonding, on peut d'ailleurs, non, zonding. Moi, dès que ça a sorti sa film, casting, il y a mon boss à visionner un casting à Bissou. Comme un film, au ABC, il a filmé. À comprendre que les pauvres à checker un film, nous sommes que idée oyo et c'est ça la main. T'es changeant. Casting on doit te mutu boy place boy na préférence à mutu bozo on se place boy oh wana o te côté boy na sens wana donc yemo ala de casting ko so te mutu mo ayeba ntena pesa mukumba mema film ti suka te on est le quoi na oboma masolo na okota ka ngana pesi na expliquer ba artiste o makaso ba jouer mais en temps na ozu moi bato na glissé na moi ba mo camarade ya moi na kingani moi ko esala bien za voilà ezara bongo to ke na mso malembe na rechuter parce que to ko so la penza na maman darling palata même maman darling palata babi na théâtre bolinga na raté ya frère to ya lokuta na théâtre to linga na makasi na théâtre to linga na makasi po so ko tali ndenge pena to yamba na to lia na kesika moko so to linga na théâtre to sala muti so ko tali muninga beli to kina kotala so ko tali muninga so ka kufi so ngongane ko kinzamba bengi akei so ko tali to lela to linga naka to linga na sauf que ça
Satan azalaka esika o bolingo eza makasi. Satan azalaka wana ata so tali na zonso na jardin d'Éden. Ezaka na histoire à Job plutôt. Histoire à Job. Job tellement nzamba lingaka e makasi. Job azo tosa nzambe makasi. Bolingo peneza ki entre papa na mwana. Nzambe na Job. Satan atali abi yo kanti alinga ko pamba. C'est alinga ko po pambola yeti. Wana oyebisa nzambe. Job alinga ko po pambola yeti. Ozo comprendre koto bolingo eza Satan azaka musika te. Akoyana siko soka koto oza faible. Nde akokomisa azui haine aloni kati na ko yina yo moko comprendre te muto bande ko linga oyini mbala moko donc ngasko lokana na bonzambe kati na mwana bantoma na yebi nyoso wana na ko yina mozalani na ngati po mozalani na ngaze elilingi ya nzambe na olinga nzambe ndeni to na oyina mozalani nzambe kuna mona kete na olinge ndeni ifuna bana na ko linga nanu oyo ngana zana ye après na lobake na lingi nzambe donc ngana pesa ka Satan na place na motema na ngate na kati na ngate donc na linga kana ndenga solo na bike biso artiste to linga na ndenga solo to zoka madusu o Satan na ko ya ko tia moi en kati na biso to zipa to avancer kitoko. Voilà, mais sinon on a problème au yeux bana on a bino Caleb tout que banana Elise na habité tant que yo pe actrice bon je rappelle ba film mais lelo yo to balikamba caché awa que aux parents aux responsables faut ba bandenga au foot pour que aux on les sabana ka ndenga zalaka mais lelo commis zone ça boye ba justice et tout na point on a pas ba bolingo peut-être até au lieu pour arranger ba maramso à l'amiable et tant que actrice aussi ya monene ya mboka oyo au joie pe on appelle baba ndeko nao au kolo banina likambo. En tout cas, les Cambouana vraiment, nazoye ba ibande na on te pe suka na ngote. Pour son abi ki na oye ibande na on sait que ba te belé o ba joie ba tsa bon pe so na ba fiche nde na yoga ki ndeme ba ko senga pe ba makambo belé. Mais le quoi to mona ke amusala ngo tozo bunda kaka. Yango mole msto sala aka na sali na kaka ata oye ko tika ata so ba balusi yango na ndenge ni ata so ba gumbi yango ata ba changer titre ata ba commission ndeni nga esi déjà ndeko na sala ke musala c'est-à-dire que moi pa na kota na bozindo ya lisolo wana to pe likambo wana esate po na so yebe bandela on te so donc comme conseil kasi tant que bandela comme la justice comme conseil en tout cas Koko madame baba ka muto na mimi da mutu na leta to pe na justice abomi ata bongo baba bakonzi ba lobango c'est-à-dire que pona nga na lobaka ese comme na leta to ça ce qu'on to ta ka leta ndo kata makamuti po soki comme na leta te ba ko benga ba président na biso ba vanti bango ba kambi na biso po to zanga bango ba théâtre na biso ba kambi ba mikonzi ba vanti si bango batei bango boyo kana ubie zongsa boyo ubie bakisele mbongo ubie zongsa boyo siko lokola déjà comme na maboko ya justice ya l'état donc ekomika biso to komika misu efungwami tozotala ka l'état ne me malikamu ne okata likamu c'est ça membre effectif na kata affaire ngai mais oui dans un affaire OK baba basi batonga mboka te est-ce que affaire penza en tout cas na affaire tozo kende tozo avancer tota la pena que non basi mame malembe bazo avancer soki moi mbebe zali ou bien leka nga bunga mwanzela mama Karine pala Maman Marie-Hélène Azarawana azozongisa mama Sarah Moussau azawana azozongisa ici pécha mapazana azozongisa donc tozo mu bakambina biso o bakambaka o bena soki leke ngobunga obe yayo ngobungela leke nzela bazongisi yo donc tozo tambola pe tozo kende nanu alima nanu ekomi boite nanu esali pantité et le ba mese bio pe à son âme nanu esali pantité donc ezakaka na bande donc c'est ça. Voilà, na artiste nyonso bakenda o opposo attend yo presté na bango. Na nyo amaka ko makasi de fana ba scène tali ba pesi rôle mo bien. So ya za ki penza inga ikende bien. Bango nyonso ba makanga parce que mutakoki jamais konzima a perdre ndeko na ye. Mutakoki ko permettre en te zara choc. Mais ezara pe moi sengo parce que ndeko akena pembeni ya loboko ya tata. Oui. Po biso nyonso muto tika libanga zate toza na bis moko tozo kende malembe yo komi na re na yo kiti
Yo comme na rien na yo okiti ezara bongo. Donc nayebaka prophète mo na Bible. O ba lapidaka ye. Abanda pena ko ganga mbanga. Bible ça va. Aganga pena Bible ba continuer ko lapider ye po. On a déjà ma pate se fungwami. Ba ange wa ozela ye. Voilà, pour kota na. Ko akende ke bana na kembo donc alobi na bongo Bible bo continuer ko ba bo continuer donc bo comme ça on na vitesse pour que na ke na kota mbanga. Donc muta otika libanga za te donc bandeko na nga nyonso bakenda nalingaka bango makasi mais lokwa nazoka mingi chance ko jouer na Papa Bio oh ba fa lisuku banda ko loba couple na Darling simba makasi couple Darling ba TikTok ba chez donc yo so possible ya possible ya na bomanga makasi asala mabe. Donc il y a avant, malgré donc ils ont mon calme mais en tout cas dans les laquetilles. Dans les laquetilles donc na vers na moi ça fait pas na ndako ando na vers mon bonasi ba fan ba hibi ala ça jouer nango vers on a la forme ya biso boy ba forme ya mwasi donc et ça la moi qui la mon grosse andako jouer nango mingi so ya binga ka vers na nga wana vers on ezali ezatile na gardango. Donc, nous avons un souvenir belé, donc voilà. Merci beaucoup Darling Palata, c'était un réel plaisir. On passait vraiment un bon moment ensemble. Mais sinon Darling, elle a un plat préféré là. Ok. C'est-à-dire elle a mazamba, mbisa mai, moi mbisa okauka, moi bakoba, benzenze wana, et ça va bien, balokese, nani en moi accompagnement na linga pondu, dongo, ça la moi bien. La calabando bien va faire théâtre même si le lope va avoir sérieuse. Boya rapona ko lukami bali. Bazali. Baza. O ba yela ngo bazali, base belé. Wana wanga na ngote. O pena ba yela ngo baza tale belé baloba ngo pe. Ke ngaya to théâtre na msana matena iya so na zumo bali na zumo jika mombo na zumo boye. Na ke so binala ta ensemble ma puta olingati. So ça la ta jip robe mo bo bien nzoto olinganete. Ya olingaka jouer rôle mo boye mo adenda kaka. Asala ka benzombo. Kwa nini ayela ki yango. Siko ba ebite ke bongo nde basala bo ba tuka pe mitema bande ona biso basi so bazakuna. Ko mibala poto nde bazana ba kosaka o tuza divorcer. Tu as la procédure à divorce mais baza ba marié. Donc yo za no victime na wote. Quand on est victime, il y a non, on est victime dans côté. La victime dans côté sauf que il y a un moment où on a mis au bord à couple. Mais quand on couple ça les bien. Au boya na au bord à mon bali y a bien bazar partout même en Afrique. Au moins parce que mon bal hôtel mon bali gabarit hôtel ba mon bal a temi likimbi. Comme si nzambi. Ils a kana poto. Donc maintenant écoutez na comment non ba ni ben c'est-à-dire que mobali mo babengi yo obwaka ye abengi obwaka ye magana otanga kombote abengi obwaka to sola bien yaya mo yaya boy na boy na boy to sola ngana ozo yaya ya ozonga leki ozo comprendre mais moi si na epé omona yo na muni ozo tamba na misu yo na lingite car rapport ni Darling kana zane ba chaleur. La chaleur. Ok, Darling kutu calculer na ekutu mutu na eti. Et comment trop salama. OK. Yango soko mona ke na linga oboka mingi ka ba couple. Ngape na mwana mba so bengo bio Darling na beso boka ngana ba pesa na komba mwasi na yo. Vous êtes marié. Il faut ça marier ça marié tendé. Vous êtes célibataire. On a chérie. C'est chérie Zali. Na koma ko exiger pona boya na pona boy to benda na mwana na bandeko basi esa bien te ponga na linga bandeko na basi makasi na linga kama makasi voilà Julia itu kwa yebi ya bamboma ayebi ke Darling alinga tu ndo na basi makasi na ko linga tena pesa ndeko mwasi mtema pasi ko lobi na na yebi donc Darling hypocrite na za hypocrite te na za nemta polele c'est ça polele na ngasko ba vérité na nga yango moko et tout ça nga moi libakuna bandeko mususu. Merci beaucoup Darling. Tu sais quoi yambayo to comme la so parce qu'elle a suka. Vraiment merci beaucoup l'émission Kitoko.
émission kitoko on a CP Barésie en tout cas ma question kitoko émission kitoko donc ba fan nanga bo s'abonner massivement à Exemple TV. Voilà. Donc bon nous mona Darling ngalo leka bon ba nous mona nga ba chaîne peu belé. Donc bo soutenir nga ka des araba conseil surtout ya bino. Ba conseil na bino kitoko ka ne bozala bokomela na WhatsApp ba obaya na WhatsApp na ngate plus 243 89 60 82 117. Des numéros na nga personnel okomeli ngai moi remarque moi conseil aux appels à besoin dédicace aux appels à besoin d'aller selo film okomeli nga na WhatsApp. Comme si on benga même si on a tournage dans ya bateau quand on est na boîte ici. Donc na ko pesa ba salutation donc après c'est moi na ma copine de dedans de moi Zoé Miawama ya Briskumba Zoé de moi soit ma beaucoup pété yo ebit western na téléphone ta Darling mbangwa ke donc je t'aime beaucoup ma copine chérie ya na fifi makuta ba mbongo Yaya chérie donc Yaya chérie oh ebomisanga donc ebomisanga donc Yaya chérie de moi ya fifi makuta na ngako na tina babi la tante ma copine ya tima la tante en États-Unis maman na Renedi et mami bomolo de moi balobi ye moko Emilie Nzemba ma muziki ya tous pepele ya metolo ba bisou na bino nyonso fiston Kizimbukidi ya ye moko ya Eidi Kizimbukidi ba bisou sota babane mokili Darling nga basalina nga basanga kanga na lolenge naza kana nde naza nzamba pesa apeka banu apesanga amen on t'a comme nzamba mingi Darling chrétienne naza chrétienne lobby déjà donc on a dimanche chaque dimanche Darling a sala vena nzambe na ye et notre offrande na prendre offrande et attends yo moninga na tourna dimanche te autre journée na ya église et puis na ba sali na ndako et so na programme na ba sali ba ye ba lié ba menu ba bomina moi mai donc on va lipambole panza malgré na l'autre. OK. Merci beaucoup Darling. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui, fidèles amis internautes. Darling a communiqué disponible pour la Batunios. Alors, ma chaîne, tous vos amis ont besoin de Darling pour le niveau bonheur vous manquez. Bonheur qu'on manquait, ouais, niveau bonheur qu'on manquait, Darling Palata. Donc, les lots a commis très disposé pour la site Yabatunios. Alors, tout est bien qui finit bien. Un grand merci à toi, Adji Nzengu, d'avoir réalisé cette émission. Je dis un grand merci à Jérézine à la merveille, moi, à ma mamie, Monica Makambofi de disques, Shekina Vumbi qui te repère $, qui te repère taille. Il y a Sephora Ndombe. Exaucé Mouyemba, ma présidente Exaucé Mouyemba. Grand merci à tous les vrais de Barésie, groupe WhatsApp Nanga, le vrai de Barésie. Je veux monter au talanga, aux besoin de un groupe WhatsApp Nanga. Vous hésitez à contacter, numéro affiché à l'écran, tu peux intégrer ni chaque heure, je te salue, ni chaque heure. Master le Pape, Déborah Bouanga, Hiro l'artiste, Fego Samba, Bagba, un groupe. Le vrai de Barésie. Belé, Ben, Chadrak. Vous êtes belé, je vous aime énormément. Alors continuez de faire confiance. Continuez de vous abonner ici très massivement, surtout sur Barésie Bazar officiel aussi, Barésie Bazar TV. Pour nos films. L'autre jour, Darling Palata pour que tu penses à moi, que tu sois vraiment mouqué. Vu que tu as gagné par plein de tournage. Mais tu as localisé pour que tu aies des détails à épeler. Grand merci à Julio, mon enfant, tu es bien dans Yves. Depuis le Canada, Alain Kambaji Mema. Raïssa Martins, l'argent t'appelle madame. Jonathan Gana, obésité financière, grand merci à toi. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Merci à maman Régine, merci à maman Nelly. Fondation Les Amis de Barésie. Vous avez besoin de soutenir Barfela. Contactez Bisso. Vous avez besoin de ou soit là, tu as ajusté à Bana, Tinda, tu as déposé les Barfelin, Bano Bazangi, et Rossala très bien. Merci à toi, monsieur Bilili, à balancer, tu as lancé SOS. On a Mr. Bilili, à Jinzengu, caméraman, monteur et exemple de télévision, on a besoin de lunettes. Là, on a beaucoup réagi. Qu'est-ce qui se passe? Jonathan Gana, viens dans Willy Claude Jam. Bruno Aruna E19. Thomas Mbouya de London. Pas tous les mots les charismatiques. Il y a Roby vraiment les rabats c'est bien na kitoko.
il y a Gabi Wabelu, il y a Jeanne Keta. Ça est fini pour aujourd'hui. Je vous aime. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Pour ce là, à Jinzengu, caméraman, monteur, pour se mêler les lunettes pour la mission. Ça allait très bien parce que au biso to zagi nango to suki to begi kokoko boya et ça très bien. Je vous aime tous. Bisous et portez-vous bien. Bye bye. Beauté oiza Brand Cosmetic UK oiza produit en toto et l'on a rabatache so pelini koza na thème ko ya bien ya propre oiza produit na ya kosala oyo eza pola maboko pour la batache ya makolope ba genou et ba coude oiza huile et kendaka na produit en toto donc so koza intéressé au continuer ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto ko zala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo défi Nzambe bon mengona oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, Yenem Taza, pendant touché dans les Cameroun, Barizi, pourquoi pas 100 francs on a peine dans Zorato, Kabola, on a Banabiti, qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando, ça la descente. Alors, numéro d'abus c'est affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, Tobando Tinda, Père, Chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi, Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la monsieur ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, nous tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous tous côté la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Ils n'ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo, Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu, nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki, partout dans le monde. Oh, c'est pour un savoir-faire en anglais. Oh, lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barizi Baza TV. Place par contre s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barizi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barizi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barizi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barizi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon nous talango papa maman les qui bana na salon. To bon abiso oh Barizi Baza TV. Bon ça la RT. Barizi Baza TV, Bébé TV, Barizi Baza TV, chaîne YouTube, nabino actualité, théâtre congolais, film congolais, au Bourgogne,
en bonne et due forme. Car la Katia, Barési Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Bah tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu, na Barési Baza télévision. Bah amoureux tu y a théâtre, bah tout botala SB TV, bah tout botala Belleville TV, bah tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, bah chaîne tout est diffusé à théâtre, bah Leke TV, bah tout au bah diffusé à théâtre. Alors, boki mamba, boki s'abonner pe, il y a Barési Baza TV, il y a Sikaye, Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.